bazolera hôtel mo na bibwa bozali les chambres moko sa publicité toke libala toke ça civil ebi moye moki c'est si le bon aliganze moteka kosa ki yambi yo pozwa moyen yo kendo bwaka ngunda eto komi fiança te pozo nga marche en arrière oyo luke dingo yo apesa ka okisi yo sala wana obo alekisa ngoti. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez consommer notre émission 100% Star avec votre humble serviteur Hassan Bouma Jilov, toujours sur notre chaîne préférée, Reçut TV. Il n'y a pas de déception, Reçut TV est toujours World. Oui, fidèle internaute, je ne suis pas seul, je suis avec notre invité d'aujourd'hui. Donc, on va bien savoir qu'est-ce que je vais parler, qu'est-ce que je vais dire. Donc, aujourd'hui, ça va chauffer, ça va yinda. Donc, nous sommes dans notre système de vrai ou faux, parce que ces jours aussi j'ai développé ma cambo, donc on a développé en gros système de développation. Mais avant que je commence mon émission, je profite de dire un grand merci à notre boss Papa Bruno Motonanzambe et pourquoi pas notre maman la patronne. Donc si moi je suis Jilov aujourd'hui, je suis sur Reçut TV et je suis en train de présenter l'émission, donc c'est grâce à notre boss Papa Bruno Motonanzambe et pourquoi pas toute l'équipe de technique Reçut TV. Et je vois directement la personne qui est derrière les caméras, c'est Christian Malou Swag Mobali Amoendo. Donc un grand merci à toi pour les bonnes images et de bonnes qualités d'image. Un grand merci encore Arthur Playboy Balobi Kemisapi Atalo et sans oublier mon vieux Doudou Douglas et pourquoi pas toute l'équipe de techniques Reçut TV. Et je vois directement Aigle Jaune Dorcas Panzo. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui je suis avec mon invité d'aujourd'hui. Mais on va bien toujours découvrir Calamité. Un grand merci encore à Léonie Moulanga, la charmante, et pourquoi pas Bob, la sexy et John Mbishi. Un grand merci à toi, Pedro, la bouche autorisée. Oui, fidèle internaute, Christian Malou, Fongola Ranga déjà. Donc, Pessa Makambu, Potozo Makambu. C'est toujours moi, si tu as besoin de me contacter, contactez-moi sur plus de 143 81 41 78 007. Je suis toujours Hassan Bouma, je l'offre l'international. Bonjour maman. Bonjour. Ça va toi? Vraiment. Et Bilomo Bomoni, Christian Malou Salam Sala Nae. Maman, on voulait juste la présentation. Toi, Bayo, tu es qui? Et on va parler de quoi aujourd'hui? Je réponds au nom de Liliane Mboya. Ok. Le nom où Batbaïbilinga et pour l'Aïsa Kombola où il s'allie que Lilo, Nazala pour une Kala, pour répondre à la mission. En fait, Tsunina s'est présentée. Je suis née dans une famille de 6 enfants, la famille Chipamba. Et à leurs âmes, mon père, Chipamba Stenda et ma maman, Monique Mboya. Ils sont décédés. Donc, comme on a bien ça, Liliane Mboya. Ok, merci beaucoup Yagol. On voulait bien savoir tu es qui, qu'est-ce que tu fais. Tu es musicien, tu es chanteuse et tu es l'artiste comédien aussi. Tout le barab. Yo moro pesa marabu. Ma question ma réponse est yo. C'est bon. Naza Star. Ok, merci. Naza Star, naza musicienneté. Naza muta théâtre. Ok. Naza Star parce que la femme d'un musicien. Quand il s'agit de répondre à quelque chose qui dépend aux musiciens, à ce que naebi makambo na bango, dans un appel on répond au monde mabenganga Liliane. Ok, Yagola, si je parle de Yagola, je vais directement faire Yagola. Vous en avez famille nae? Non, en fait, c'est que je suis aujourd'hui, c'est grâce à lui. En 2003, j'étais en Afrique du Sud. Quand Ferré venait faire ma promotion à Makambo, j'étais parmi où on dit que pas de bin affilé. Nazara pas bon pas faire, mais Nazara dit que ma pas de faire non. J'étais Liliane Tokubo l'amour et l'équipe belé en tombe la banderole, on sa t-shirt, donc motivé par la captain non, toi yamba moto ya boy, toi yamba moto de ça qui vient Tadadang Wabana Tali, presque des mondes à Talité, au Bénin, Liliane Yagola. C'est la plus bonne. Ok, un grand merci à toutes mes fans, hein, pourquoi pas ma tante Anne-Marie Moma depuis Canada, et un grand merci encore à toi, Mère Frida Kiri Kabalobi qui est de retour au Canada, Talaga Yomakam, vraiment un grand merci à toi, et la femme de mon papa Leki, mon tonton Papi Moma, et grand merci encore à Winner Star, Winner Mbakwan et les millions garçons depuis quelque part, un grand merci à toi, un grand merci à Patrick Sapio depuis Paris. Liliane Yagola eyo tobandisiko makambo yango na bomama pesa makambo ozo makambo leti na filme
Yagola. Oui. Au bêtis ma sola bien affilé. Ah, ce que vous avez souvent fait rigoler tout comment? Tu vois depuis Kala. Depuis quand? Il y a 2 ans. Hein. Comment on a eu kaka? Liliane Yagola, ya papa. Non, ma fille, papa vraiment. Fille à papa, il a fait rigoler ou il y a T'es mon président, je te salue là où tu es. 1000 fois patron, 1000 fois bailleur, 1000 fois Nyos Drande. Et on a la fille à papa bien affilée. Ok, on peut bien savoir, toi, Liliane, pourquoi Akabone n'a fait rigoler. C'était quoi? Bon, na lingaso na obora bongo na bora muta mbongo apesa nga conseil belege la na buité ça buité landa pena to kende ba BJP le lec Jean-Paul Lobo nteka motema ya Daniela nteka mobali ya solo le patron de Paris ou asara que tous les Congolais basa sima kala mingi te en direct de Kinshasa tozali avait dit que Tokos Kati Moïse l'homme selon le cœur de Liliane Yagola na répondre pour dire que ce n'est pas dans de mes attentes, non. Au fait, tout l'andra, si comme quand on dit maïcho les a, les gens qui ont salle pas nos caméramen, nos bois, qui étaient c'est bon. Mais tant qu'on a que c'est ma belle, il faut à côté qu'on a changé dans un côté, mais à l'amiable. Na soit na te na finga te na luka mutu ba problème te ba monika mbamo akomo ke pas bien affilé. C'est bon. T'as un fille à papa. Fille à papa, moi pas fait rigoler à cause de la fille à papa. Mais les logos n'ont pas fait rigoler, ils ont sous. T'es comme fille à papa. Na lingina zala ba o ba ko sa te. Na ngalo ba ka clair. Ya moi ton pour mes ana luka ma pour nous répondre. Et pas faire nazaki ni attaché de presse, nazaki ni journaliste à faire, nazaki fille à papa te. Vous allez ce qu'on a. Non. Attends, na continent nous. Nazaka ba fan club ya faire. On attend na banda rango. Na 2003, na 2013, na yo koma master ya pembeni donc au lié allié. Toza. Mais pour dire que ba botele biso combo moko boye. Ya roloba kende lelo peneza ke lema yoka pa. Te wana zaiti. Zega qui na master na sawana ya dada ya kola bon ilo mo ile kana Kinshasa lokola ndela mo boy edo muzamba o ya boy mbae bo sa boy ba polo trasi mazonga bilo mo bon et moi peu lobby que les disciplinaires to makasa kasazo ya o ya mbae wana te ayete hein ça va chauffer ça va inda ba lobby que il est bien golo acheté hein. Na bien éternel les disciplines kasa. Oh, groupe Afrique de faire rigoler bien moteur. Ah. So na yebi na loba. Comme so yebisa ya dada o ya me respect na robo ya te. Des amours de prince jamais papa Versas na robo ya te. Oh rien. Mais so yebisa na netinde ba bio Ali Jabir le grand gérant babi, le grand associé à Tangami Marambuya Cuivre na Likasi, Ali Jabir mon boya, les grands gérants, les grands, on a évité les grands, la façon nini, on a bien rapport au bimba. Mais n'est-il combat nos tangi? Ok, c'est pas grave, on a toujours été photo le Belamo, Liliane Yagola. Aujourd'hui tu es avec Bina Filé, mais pourquoi vous gardez qu'à Combo Yagola pas pour moi, Bina Filé, c'est un papa qui a un grand cœur. Parce que vous portez un succès à Yagola. T'es un succès avant de faire écouter un Yagola, na yebana na sala makambu, na fandara, na voyagaka. Donc ils étaient gars pour comme Yagola te. Oh. Non oui. Non pas faire. Il y a déjà un succès dans yo et pas faire. On a banda makambu na moi muké. Na banda déjà vitesse à j'ai tant. Ah bon? Parce qu'autant il s'allie que tous en ont côté faire tout ça. Ce qu'autant on a collé sous na comprendre que tu quand appelle que là papa a un boya za élève du maître pas comme mes parents bon on a tirara on a jet set. OK, Liliane, pourquoi pas aujourd'hui quand Liliane de Bina Filé aux garder ka combat bola est-ce qu'ils ont dérangé télé le plus ba fan na bola ba kolo ba besoin tamba na photocopier comme na ba et bon ça sous na faire et bon non c'est grave na bi boya makambo oyo eza moi passe place wana nde bato baokufana na mais omoni mwana oyo azala na orphelinat omoni nde ezalaka mwana aza na orphelinat papa moko abota te ayesko habite na ye nazwa mono so azwi est ce que aotiki na nkombo ya orphelinat
Pour moi, nana a s'adapté na ye, en plus c'est combo na ye. Si ko kita papa na nga bina fili, le voisin est raté. Pour y bien, et puis qu'il y a combo dans la famille. Mais à ces pays bien na combo, on a pour y a ça na batute. Ok, merci beaucoup. Réponse à Liliane, à l'obé bina fili, à ces pays bien na combo ya Angola. En tout cas, je sais que ça m'a motivé dans le groupe. Bisso na bisso, bana tout ya bisso na bisso. En tout cas, je vous love, je vous salue de loin. Je vois directement notre président du groupe bisso na bisso, Papa Samuel Lokota Moto Nanzambwe depuis quelque part. Pour Papa Ladona Gistel, le bambou. Maman comprend-moi en tout cas comment il est bien depuis Bella, Canada et Belgique. Je te salue de loin. Liliane Yagola, en tout cas par rapport à la vitesse na évité, le bel absolument ma bé à faire Ebola et qui me sont ce qui peut faire ce qui peut orchestre to éviter tout mais quand on parce que dans les pambara boito le bagio on ne pas faire Ebola. Bon, moi maintenant on va bomba mabe panza Galiana Sanduku. Joyeux anniversaire à toi André de Turquie. Je te salue Fabilous 1m80 de Turquie Babi Yonde. Moi quand c'est Fabilous musicien. Maintenant tout n'a pas comment naïe. Wana ona Fabrice Bukaka. Oui, Fabrice Sombe wa Fabulous. Fabulous. Allez pas à Fabrice. Oui, Fabrice Bukaka. Non, le bandé a Fabrice Bukaka. Na bula ko manaye. Ouais, ba Galiana Sanduku ya ba Naomi ya ba Métis Noir. Na comment na été na comment na bina filé. OK, merci. Nazo ngamuke. Na pesi no mbote na leki na ngai mayi na Joël le motema ya Ali Jabir. Toké na bango mabanga sima ma kofia mpepe Big Show, le gérant de tout. Les grands maîtres des hôtels de fleuve. Nalingana pesa bango na bongo po batba comprendre na comment silikate ko moya. En tout cas na jet set on a longolé na jet set ça que il y avait plus l'ordre. OK. En tout cas ordre ça qui souté. Au moni bureau et sengara ceux qui au moni bisonde to ça pas bien filé. So président na mabeto to ça réunion monto mon président et le roi to sepelé na monter to monto ça boy. Ce qu'on a jet set tant wana et até. Tant Vasco m'a bien la Zahara, tu as donné Vasco, beaucoup de temps, on va caper la kuna, ah Vasco, boy tambolité, boy ça bien, c'est bon. Non, que non, ma quoi qui n'est pas zoom. Non, que non, ma mettons en zoom, ma pena, maman est dans les bons. Ce qu'on tombe à Zu, c'est Blaise Polo, un musulman. Et un homme sous à cause de ça, un homme sous à cause de ça, n'en pas qui respecte les musulmans. Alors tout le monde est bio et koufi. Et bureau de Lali, je salue Tracy Mbeleza Olandangai. Tout le monde est venu bureau Lali, na benga venu dada. Na moni na osamba trop na mambo affaire, na tiki na ngama mamba musicien. Et na ngbe na fa dada bi ah, c'est bon. Et après m'ta yo loko moni ko tracher nzela na osu ko okoli, mutu na mutu ana mamna e o il faut asala. Na tracher chemin na nga. Na ina nga. Et pas mon logoti ba tous les monuments de qui c'est sous. Ok, merci beaucoup Bilmo Boyo qui répond à Liliane Yagola. Liliane Yagola, comment nous avons appelé un affaire Yagola Charles de Poule. Tu rappelles mingi grandeta. Tu rappelles mingi. Ok, si vous dépôt comme pas filmer na bien affilé, na éviter là on est à malam pour les autres personnes nous avons filmé na bien affilé. Vraiment bola mo ileke belé. Bola mo ileke belé. To kenda pe ba concert à faire même soza mutu nae, muso pe na bia 100. Koti ponga na somba président ngana Hollande nga bonga ebike yagola teti président na fait rigola te bien affilé. OK, comprends-moi moi minda Hollande bonga ebike basomba ka les mayo kapa basomba siko take okoti bo osanti pena ke Liliane Yagola botrandela zolukela barambongo c'est comme si libanga ne bomayo te libanga na koute bolamo tala eza facile te musicien moko lelo abandoye yobi combien de personnes ba kota ko ba leka ba $100 ba fille belé pe ba na ba $20 na bango fo ba leka ba bamba bango poso leki likolo amonani a président ozonga mutu kinganya matai donc ngana mata na mata te na za na molili libanga na nge yakaka kana place on a tena tous les nzembo. OK. So aboaki mayoka pa ya gole otikala. Au moins te que ça valeur.
Ok, merci beaucoup. On parlera de Mayokapa plus tard. L'autre zone Liliane Yabola et Tana Kati Yabiso Bibale. Le jour de Mayokapa et vous allez appeler le jour de Mayokapa. C'est bon. Et un grand merci à Binoto Atbola. Nous avons branché pour Maramba aussi et Bandi Nakati Resu TV. Vous vous abonnez massivement. Donc vous appelez la chaîne Mike Bazarate. Resu TV de Makambo. Netina Film. Liliane Yabola. Par rapport à la vitesse, par rapport à l'élo, on a Binafilé. Un grand merci d'abord à toi, les full boss Binafilé, le big papa, le Rotarabato. Mbote Belé na yo, système de Mbote. Système de Mbote. Système de Mbote, on a rebo. Voilà raté, voilà c'est des bisous à tirer. Tirer, hein? On dit Malibana de beau Koufa. Bisous à tirer, on a Mbote rebo. Je la salis en direct de là où elle est rebo. Vous avez une bonne relation avec eux? Oui, bon, papa n'a pas moi à l'Ingwala, mais Bango Bakoli n'a pas. C'est par rapport à parce qu'il y a un label qui a fait rigolo. Est-ce que quand solo la moto et la qualité que son ne pas faire au na batunya non, tout cela n'a pas tressé, tout cela n'a pas musicien, non autre chose dernièrement na anniversaire il y a danseuse na Bango Léonie. Donc c'est là dans la moto tous ana ya za rancunier et donc biso pe to cause à la moto. Si vous Liliane, jusqu'au pas Binafilé, expliquez-nous aux Anani. Et pas Binafilé na Mayokapa. Mayokapa, ça veut dire quoi? Donc on yokate pour naï. Fidèle internaute, c'est tout dans l'épisode ce bobo là, on a besoin de Moyo Kogana Yoka, en tout cas, et je sais que ça n'a pas de Oyoka raté pour la vie. Ça n'a yoka. Contrat on a Binafilé, ça n'est. Tu connais un membre contrat, tu connais un papa la moine. Contrat était meeting de mon boisate au limite pas mis c'est pas raté na ke na ndako hada na fanzi pe na otala epé nengo sa ba entretien na e ba mam na e beaucoup Liliane par rapport à la vitesse on est maramangé qui est dans le système il y a vrai ou faux la éviter lobby ceux qui n'a bien affilé simbité tous et l'on a Ibrator na ana na comment tout le monde Ibrator contre maître na éviter na éviter tika boyego so na tiki bina fili na homo sambe bon mo bino mundi bozela na ebiete muta kunki wana no kene ngana mwasi na telema mulai boye na ke koma na muta kunki nene papa chi na bina bwana tokaka yete donc Rubino Mundibu obenge nani ye kunki ye na ke protocole obenge Rubino nani ah kunki bo na boye tu éviter la boye apimba mkongo Jonathan va former Balobi qui est le directeur de marketing de Binafilé et de maman moya ça mon mulunge bon comprendre ça en tout cas un grand merci à toi Jonathan va former hein Balobi qui est heureusement déjà papa chic Balobi qui est papa chic heureusement directement Jonathan va former mais na papa chic Rubino Mundibu Rubino Mundibu mutakuki et puis mamolo boko qui est prison on a que prison de ninga surtout ninga cicatrice ni ya gola na ngo to défaut ni ya gola na ngo oh na na défaut surtout ninga na éviter bato ba mona ndeko ba défaut na ngasko na mona ina mona banga makamote hein yo déjà kota prison to gena bon na sai ni na bomi mutu ko ngota po ozo finga Rubino na fingite on a fingite ça bon oh ok to les gana biso parce que on a pu faire gola mna mna na fingi oh ende na oh comme si on a fait rigolo te bo so na bébé garçon wana moi garçon wana bo ba contre mais tapé mna mna il faut qui mande kunki ya na fingi na fingite ya nde mna mna na fingite na binde mutu azanga pe ba ko ba otanga ba fingire ya nanga ina no tomboka mabe hein yo faut tout na question na zo répondre kana biyano non fingate fidèle automate c'est pas moi je présente juste mon émission hein nazo sala la émission nga na loba ba question nga ba réponse ya Liliane bino mo mon invité en tout cas ba fan obo komela ka biso obo tsaka mo commentaire par rapport à émission parce qu'avec Liliane ya bola chic l'émission toujours qui toko balobi kazamba makambo na ye ba succès na ye mbisala na place maïtol mbisilan maïtol balobi ke obi faire rigola no munene est obanga te na bi muta konki wana li bandi wana yemba to binza mais otangi pena ko ba faire rigola te na pesa exemple akangi sa bato eba oh akangi sa bato ba fingara nini
Ok, merci beaucoup. Comment est-ce que le papa Fabregas sur les cimetières, même si on veut taper tout papa. Papa na. Fabregas. Na maman te. Donc ça. Kasi parce que yem tabimisi leader na yo. Abimisi ye. Fabregas a uta de ana makambo na yebi na file pa uti na mamu na ye. Na bina file ko yeba to yeba pa Fabregas. Te ayeba na déjà o. Oh, et pas nani. Oh, abim anandinga pa ba mo yeba. Boyo kese pa biso na yeba ni te. Mais ko yeba na pa na bino Lilian to za la bato. To za ba. Ko yeba na pa na bino mais le oyo ceux qui fait Ebola tem sona ngana luka te. Te o mo luka ngai. Pona ngana za na kombo wana ezala yewa. Kasi to meka na koloba. Yo siko lobi qui a fait bina filé. Ayeba kana ye. Ayeba na koleka na ye et pas Fabregas ya munda sali ya. Oyo yo za sirka po bina filé akoma pa Fabregas leka na ba na bilo msute. E banda bilo mo quartier. Zeti bilo ni rappeler. Te ngana o lobna e mamu na te ngana o ba le président na ye. Ok, merci beaucoup. Lilian Yagola, pembe na bina filé. Est-ce que vous avez entendu que bina filé na kisa makasa on a fait na kisa makasi to kuta na ngoka. Ndatambula makolo ngulu wana. Na ima bana talata ba kecha solo ma papa solo. Ndalala na cercueil wana. Na mona is a clip. Ngapela ko sa clip na la na cercueil. Boko la na cercueil clip na théâtre ko muyombe gauche combien de fois pour ma batu na cercueil. Siko yuzo la na noka porte-monnaie. Porte-monnaie ni. Oh mais papa. Ok, Lilian Yagola, on est arrivé à la côté de ma cambia, vrai ou faux. Lilian Yagola, vrai ou faux que bina fila zana qui s'apporte mon. Na bina na ndaku na oyo za aspirine te. Ibi cap mon boke moi na ko moi fièvre. Vrai ou faux bina fila azana qui s'apporte. Mais on va répondre oh, porte-monnaie magique mon na bimisani. Ko sengi kisi na bien bon so net na otambo aboy. Pardon pena na mabo pamba. Cameraman zonga na pena na mabo pamba. Siko onde na simbi papier. Est-ce que fona tambola kana papier na maboko? Non, na ko somba porte-monnaie na ngana chango. Tant on comme place o esengela mina bimisa papier na bimisi. Boso senga aspirine na chango na porte-monnaie. Il existe que na kisi si on a porte-monnaie. Ibika aspirine ya mwana. Ok, un grand merci à ma maman chérie, maman Emengena, pourquoi pas à toi, maman Blandine Toumessou, un grand merci à mon papa Didier Mboma, bon guérison à toi, et toutes les familles Mboma, je vous salue, je vous love, en tout cas partout que vous êtes, dans les labinous forts, trop fier de vous. Lilian Yagola, quand on est toujours qui est Makambango, on a évité Siko. Siko, Lilian Yagola, peut mettre à contre-maître, hein, bien affilé. Surprise, nous avons mis l'innovation de Nasika, bon, surprise, on a encore le même temps, on a déjà que Nama Yokapa. C'est que n'a une logo au simbié, au simbinga, au fingié, au finginga. Au Kangana, il y a mon nom. Donc, vous jouez le rôle à porte-parole. T'es un porte-parole. Ok, merci beaucoup. Vrai ou faux, Lilian Yagola a finga pebina filé, Razek pas fait rigoler. Bon, au moni, oh, on a Isaki na ba nyama, oh, ba ngungi. Oh, non, Tina, mais on a eu à comprendre que Ngungi wa muke na za ba mpese. Siko bangunga o banan o bando Tina. Na ko sa ba kombo na bango. O ba Tina ko finga bina filé. Vraiment na bosa ba kombo. Siko nengo ko mpela bina filé, so singe pardon na nengo ndeko finga de loin. Na mona papa moko te lo wa bina filé. So ni pesa la terre. Jamais na ya na fanda ko liboso imba nzembo moko. Na lega pena liboso na fanda pena na nzembo wana. Yemo pa bomoni mwana oyo afinga ngai bomoni lelo mwana ngala fia papa ko yo nde salonde esengo yo sakala kutana papa bongo donc papa ofinga avec mais ayambinga dans lelo soki muto asakani mayoka pa ko olobanga te tondo kende kuna te na banga te ngana ya muto amebanga te o te ya koya toki no sengelo te et puis na kota na mama liboso te zela na zonga na commande un message bonjour papa pour Natala papa bipe bonjour natindi pe voice na za na matanga OK abina ngabina mes condoléances ma fille c'est que papa na méchante bon après matanga na kota na koti pe na kota pe ka bomba mo la fille ya papa donc ya limbisa ne ko ngaba mona ngapo na papa abo poleli. OK, merci beaucoup Lilian Yagola, hein? Lilian Yagola ou bien Lilian Yagola? Yago. Lilian Yagola, vrai ou faux? Kenda ko senga mbongo pa Karim Mokonzi. Ya ça non ni. Et puis quand wapi Karim Mokonzi a loko nini? Ponga senga mbongo. Ngane no kabila mbongo na nga. Vrai ou faux Lilian Yagola on est ko benga Karim Mokonzi. Na tika la koza no numéro Karim Mokonzi ko za ndumba na ndumba ti.
yaza tchel ngana tchel te. Ok, merci beaucoup. Vrai ou faux, Liliane Yagola abenga grâce à Mbisi abondela et pour bazala bien. Tout ce qu'on a aux camarades, qu'est-ce qu'on a bien na bondela na quel bit? Ngana quinoise. Yaza brazzavilleoise. Si qu'on a bien pour tout ça lisanga bonganga ni ngana photo ça. Amuninga na te to niveau monté pour qui baza ba ki ndumba mo chronique. Donc c'est impossible aux amis. Ah banana on est linga te parce que yo benga mutu. Non bien. Liliane, oza TV hein. Kasi tolo ba kana TV. Non bien, o moninga ndena boye. Boye beaucoup tinga pa biso. Beaucoup tinga libanda te ona na ba maka boye. To mikolo mubali mo ba uti poto te nga saka viwa na te. Nazo ape express a moto te. Ke moto mo ela nga nzala na liboso mpangelo na ye. Mbongo na nga na me weza ba via ba Karim. Ba Karim nani? Karim wa ndumba wana. Mais Karim bazé belé. Yonde mto bando sisa kombo na suka. Liliane, c'est comme si on banga no maramba. Ngana banga fi wana. O ba bengani na poto. Fi azanga mukanda. Ayebi ne babwa ngunda te. Yo mame lombenga na ozelo bima libanda. O sale émission ya libanda Paris. Yo fi yo keli abwaki libanda. Wa mukolo yo omoni mama ngata makufi na 95 azana na 39 ans d'âge. Si koto soit 95 ti lelo nga kuma âge do yo koza mama leki na âge. Si kona ozela obiba libanda ya Paris. Nde Daniela nteka biba na libanda a otambola na Paris, nde Aurélie ka benge le maire de Triple P a bima ka otambola yo pe bima. Na santé pena ke Karine Mokonza bimi liba. Wana mwana libabe. Wana mwana libabe na tiye kuna kipa yete na chemin na finga et trop na vie. Aza mwana libabe, mwana ya libabe. Continuez dans votre question. Ok, merci beaucoup en tout cas. Nazanga Maloba, et Zangate Liliane Yagola. Liliane Yagola ya papa. Ok, merci beaucoup. Vrai ou faux, Liliane Yagola abetara topa wata na badengana bayo. C'est normal na tamana. On a bando yokate. Nazai teti. Kwa bengana ko pona. Question na leki na fingi bango nyonso e la nganga na nyata na nyati. Siko yo nyata ki e fingi apoke lukaso ko mapembe na monte. Te ko luka ko mapembe ni c'est grave. Ngana tamboli et pas des 4 musiciens non. Na sali on a sala o te pas ba musicien non. Ezalaki ki anniversaire a mutu, a ti anniversaire na ye ezala kuna wana a répéter na bon vent. Na kabinda. Na kabinda. Ngapi na yebeto ngapi nga kota kuna tepo talaka na salle émission tango longwa pa président Weranson wana kokoti. Tango longwaki asaba manquement ba biloko. Donc ngapi na lekela ki na attaquer po ni bino bana boyo kate. Ba maître na ye dokwa ba yebaki ngata na kota bi ba mena sanga te ba bina nga aya place na hotel. Nabi eza fête ya mutu abengisi ya kola zala ngasko na bina kota tabi te eza ba poza terrasse babeta billard ni anniversaire alua place à musique te biso to fait na ndenga terrasse lokwa ba mettre la temain na porte ba bina kota te na mo pe ya on place ba niveau na te. Merci à toi Liliane Yagola, très intéressante en tout cas ma vitesse ya boyina mo to sur le canal YouTube en tout cas Liliane Yagola, tu parles très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pense appeler un jour comme ta porte-parole à Nzo? Ça la boulot le roi Nzo andasa. Ay beta nganda ndo beta Karim Mokonzi. Azala moi sine. Na ebité mais beta ka so impoli. Ah. Ce que so impoli na ndeni yo vandi lo ka po po so cracher. Tenga na o cracher tenga no ba vérité moni fi wana 49 Karim Mokonzi. Azan 49 ans. Wana 49 fi wana 49 Karim Mokonzi wana. Ngana na 36 ans na moi 85. Né le 18 février 85. Mes respects Yanzora Mokonzi ya maman de la famille. Ba o ba mona go bongo ba ebité biso yebi. Maman de la famille alamba penza. Baluka fufu pena na makolo bona no bimo moko ane omoni mona na Karim Mokonzi ya 49 ans wana tangu akendaka ko sakana na ebembe persona Marie Misambo. OK. Yanzora kendela ka ye bona futa na studio mona petit kato na lingwala. Yanzora pena bimisa matela na ye na drane mo boable aboka libanda. C'est pour dire que ça est poli à respecter. Et tu sais que nous benge eloko ya Karim Mokonzi pour ça mutu faut comprendre que nous sommes pour na beat ni ndio na Karim Mokonzi lokoma bani oyebi na tika ki me mikolo na zongi po apoti na nzela fabi ya bina file
Ah, pas côté Angela Binafile. Ah, finga Binafile. Ah, finga ta me ko fingeta ocha songi poison ngela libala yena Fabregas. Oh, azala mo sa Fabregas. Oh, boyo yebite. Ok, merci beaucoup Tozo Kaka ba news oya ya gola zo panza vraiment Liliane ya gola azo esa biso ba news pe azo fungola. Un grand merci à toi Elie Lemo depuis Bachil, pourquoi pas Patrick Apambala Massana Mamogo, un grand merci à toi. Un grand merci Nabino Hassan Mouma Gilove, les 5 qui vous s'abonner dans Reçu TV, vous s'abonner dans Gilove TV, donc la chaîne à Makam, la chaîne d'info, pour vous comme nous la net, Liliane Yagola, ni par ailleurs, la chaîne où on attend on a vraiment décret à boulot, décret à Moussala net aux yeux volés dans le système de vitesse de jeu. Il y a des gens qui sont dans ce cas là, il y a des gens par rapport à tous ceux qui ont tous allés là, tous allés là, et la sika pembe na bina filé, bando comme pembe na bina filé, et l'autre nous on échanger na vie. En tout cas, na lo bana ko na vie na ngate, na lo bana na ba vie ya ba musicien au de la rotala. Na tozo ko makelele o groupe wana ememi bango kuna ba kei bazongi maboko pamba. Ya to lire Afrique. To lire hamburger, to lire aussi peut-être folie mon sentir que na leki muto alibanda. Muto alibanda kutoka kini kitoko kini gu. Sikoyo yo memi no ba fi mo boke telenganisa bango ba ke so ba ka. Mutu misi mo boko mo na bosani. 100% star to lingara trop vérité parce que ngana za papa songi songi. A panzaka. Pesa Songi. Un grand merci à tonton Arma Kayolo depuis Canada. Pourquoi pas à toi mon cousin Steve Leila depuis Canada, Christiane, Leila, Vanessa, Leila. Pour des chapeaux à vous. Un grand merci à vous. Nanga kumbona ye. Nga monika bina filenda pesi ba musicien ba ka. Comment musicien oyo zolo ba musicien wa nego za netinani. Oyo yebike boy. Tala. Soki to banjo lobalio to ba musicien. OK, ngana sunga parce que mutu to yebike voyager kina ba danseuse eza yaya. Yaya on a. Il breton piano. Ah ya na ngate. Il breton piano. Ah musicien komone ya mwana. Ke basongi mabo pamba. Ah. Basongi mabo pamba ene lote. Ene lote. Bakangisa na okuba fina ye. C'est pas nani. Et pas full boss. Na ke politesse. Ba manke mutu akangisi bango. Ya yate. Quand il y a mon football, ça bimisa sous 500 foot, si ba bimi ba senga ba pardon, merci beaucoup football, c'est ton moni. Et il y a muta bon sarana. Si ko taka na ndeka ki sasa ya memine ba sigate. Awa kaka me ba car. Bazu bena mitoka. Ndendi ya gola pas car. Te ngano na zunga pona so makar na mbongo na ngamo eloko ezanga ngati. To beta makamu ya ba pesi ba musicien mituka. Ba voyager te ba ke sigate na ki sasa wa. Bazu ba car. Ok, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin avec notre invité d'aujourd'hui, Liliane Yagola. Liliane Yagola, vrai ou faux, 214 tatouages 19. Oh, na bossa na giko. C'est que pétano de cela 19 tatouages. Et arrivé à un peu comme 19 tatouages. Nous payons moi si en plus. Hein, Liliane? Oh, bossa boy. Oh, il y a un talinga qui est sa boya. Bon, on l'a vu, c'est que c'est jusqu'à ce que la mort ne se pas. On peut bien savoir, Liliane Yagola, mère de combien d'enfants? De 3 enfants. Ah bon? Ah, El Moussou? Ma fille est née, Samantha Enyo, elle est diplômée. Oh, Tika Boyko? Bangisinga. Bon, na responsable, na le roi Bango, tu vas faire carnet, va carnet mon compte. Qui c'est ta? Posez au teki na nous ma boumounayo, pose à moi ça va musicien. Oh, papouche, le autre c'est papouche. Comment nous Kelly? Et puis Karine. Kelly. Ngano yebita onzena kisasa leki ya Kelly mo bwa yibaka na poto akoti prison akimi na ndenga prison aya na kisasa bazola hotel mo na bibo boza ile chambre moko sa publicité to Kelly bala to ke sa civil to ke sa bo siko lelo ngana yeba ko ke Allemagne o finga fi wana lokota na Allemagne ozwi nzela soki ya train soki ya biso koti Paris okoti Paris Kelly ayambi yo pozwa moyen yo ke no bwaka ngunda un to comme fiancé à Kelly, un to comme publié au Téliban en ajouté, au latisi ba maman bato Château Rouge, au latisi ba maman puta uniforme ba chinois ah ba hindi c'est Karine libala, yaya au bala te faisons la marche en arrière. Oyo luke dingo yo apesa ka okisi. Yo salawana. Obo le kisa la moto. C'est que yo pour le kana nzele dingo. Jatina kufa.
Il dit moi mon qui c'est si le bon organiser. Moi t'es quoi ça qui? Yo banga édité. Que dit mais respect oncle nangai les wa maman ma tete mais respect tant on tala oui bagé oyo moi nankasi bongo. Sur Karine Mokonza ya na banzela ba vie wana. O te vie au moninga il faut batanga qui si po qui c'est sili via tiona qui ça ko tuna RTG ya. Bon le roi li qui c'est to fulo kaka ozo place à musala. Oh si si to que comme fiancé na yi. Yo bomba la fozo na oui. A comment fiancé? Fiancé peza kana ya kumisi keline pa kumisa nga mwasa ya edi kala mingi te libala. Obilo bomona ngote. Bosko lelo yo zasi orobala te pozonga. Mama lala tolo na seluka solution libala na yo. Lala tolo na seluka nde keli bozonga po mikolo azongisi yo mais abombi yo na bikoki mo asima. Taka mobali Mokonza sambela na CFMC. Na yema onete bonga na mta CFMC. Na yema onete. Siko lo luka don solution libala na yo. Talaka po ba kombo lo bianga na invite nga na teti oyo. Na zaina ndako mobali. Mobali akeya ye abiki eza ndako na ngana zonga. Ozongi mais bolingo zongi ta kongolio na bakiti taka na tapi akumbi abi na monya ngoza bilakeli mabe amemio na bikok na sim nga esa le matin to mobali ota pembe atali tatu kali mokonzi tango Hervé ayo peso vitamine ma peka mineno oyo komi na ngwana na kato oyeba te lelo luka libala oyeba te yaya sala kindumba ba misi apoto so luki ya kisasa kanga mbanga da bina file sala kindumba ndondo nyozongela nga pena mobali azwinga a publier ngai Aïda mais respect mbote belé mais respect ndinga bangote mais et ba salutation Aïda o ya théâtre o te na pese exemple na yeto on Aïda to mobali asambusaki aleka so kunzemba muto bibalinga ka mobali ndenge nini po na lingio mesuka suka simbite to kabwani obwaki buzoba na ngai na yebi ku teso ya nani ya pede nada master na wana yebite na yoka ka nzembu bongo ozomona siko so nada déjà asamu elo mo bongo lukisko foyer atie dignité na kati ya foyer na bongo yo ozangi tina bato ba anniversaire no otindi tu kenya aza marié moi sina aza zemi Karine nga no yeso tinda ba chinois lokwa yo koti na nzela bina file na olembanga liboso ba chinois na ba chinois na ba lembanga liboso mais loko zongi nga na bandelo yeso zwa ba message o bosolola ya bane na bane zwa ngo penda tinda ngoe koma pa ya we na ebisa kyo na émission liboso ke nzambe aza nzambe wa limbisa mais ya turo zwa ngo tinda ngo pe lingwe omoto yo tanga kombo ya président nga a fula makaka babando benge full boss tango ti le waka full boss 1000 fois patron 1000 fois bayan mitala comme so mesu batu baka taka fille chanteuse mo boye to sai na ta inanete car palais Randeta chef Yann Kumuna tempo camion ya des gars kala mi pete Liliane ya gola ngana somba ka ngamoko président nga nga surprise on se comprend nga surprise abi na moni benanga ya gola na salle surprise mais na ndenge na nga na tambola de na baka na kumbaka na zalana car na lembi na teki leki na nga kutu moi mukie Joël Maïna la patronne 1000 fois tambola na baka 6e Dino Mwanza André de Canada Sylvie moi na muke na baka boka mukonzi mu 49 ans. OK, Kevin Pandale ke tsholo ba ke mamba Karine Mokonzi botikango akonseya kai mwana mai ba charge zalano ka yo sokaza yo aruzonga wa conseiller Kevin Pandale conseiller Karine avec mamba Karine ba boloba lobate sokaza ye aruzonga na oui bon yaza papa na nga pa pekisanga na lobate kasi mutu na bino peto ebieti na yebi eza problème te Kevin Pandale ke tsholo eza problème te mais eza papa na nga te po esanga ke loba loba benga mukolo boy na boyi kutu président nga zala élève du maître et bon on a ndem to pexi bina filaza élève du maître te nga na boyi nde mutatu na élève du maître po na yebi élève du maître te na yebi ka patron chef Mokonzi dans l'état le président de son groupe. OK oui tala na yebi te so boy ta conseil mo elinga ebeta ko il y a des gars batu batondi plein ba ozela bina filé fois kota suspension Silia Yemba abenga bango abi na longwe sika boy bongo
na longwe na koyemba te na koya te. Merci beaucoup Liliane Yagola. Par rapport à la vitesse à Maramande Tozo qui est toujours mon trop bateau comme balongwe pas Ibrator ba yepa ya bina filé to ebite Maramande ezali Ibrator so nani na ima mwate ngala monika ba danseuse ba yepa na biso baza pa biso. Combien de danseuses? Bakote toza ba mwebele ba uti libanda ngo pa nani ba uti pa Ibrator na yebi mam na yete na yebi ko komo misana ko tuna ngate ngala monika ba danseuse baza pa biso. Animateur ayepa na bino animateur yebi ko musala monika so na yeko bwaka na simba bon abutewa. Ok, merci beaucoup. Tout le monde est sur l'Alliance. Au Congo, tout le monde trop na mungongo. Moi, na mutu kwa bazo tout le monde. Comment na mbala moko bina filé na Alliance na musa. Ah, to éviter. Pour mon araya bandaki musique normale mais lelo tellement que na yambi moko ya babina filé. To yo kapena na information wana betele sur l'Alliance wana kabali ou les chanteurs des ala fona ba dérangement. Na bien. Oui, que Missia a la alliance pour le dérangement, pour sa star. Bon, c'est là bango. C'est là où on a le lopotali ke koto no kwa benga koto mo ka tobite na tsana ngaka alliance pour na ko batela. Non, moi c'est Mobali mok. Ah, sorry, la Kalina Combo. Oh, si je te salue en direct de quelque part, de Cathy Moïse de Liliane Yagola. Ah, n'a pas eu combo. Ah, mais il te le bien moi. Est-ce que mariage c'est Sengelika Batouba ça? Ah, bon. Est-ce que c'est une photo que ça en publicité? Ah, star, hein? À la Kissi Bino que Aza star, Aza intellectuel. Tala. Ah, il y a un appel en Sarah Loy. Bomba, système. Tu as bomba na te hôtel du fleuve tozaki kuna to lia to mela et les bien là-bas. Oh, et Sengela Ibaza. Mais tout le monde a ta image na TV. Oh, bon, faut publier. Amos n'est depuis Kalat. Bon, moi c'est mon tout est. Pour tchana tembego na zuya o wana ce qu'on a publié pour bon mon té. À Bali, Nzamba moni li bossa pour qu'il ne bossa Nzambe. Point barre. Il est non makambo. Bon, on a t'as la première bien affilié. Merci beaucoup Bolo Baraka Kanaza Pembenia. Liliane, image au bomba. Les jours où on a Liliane Yagola, Azal Sunabina filete Malamora. Zelanda M. Solo, mon apeso, émission dans mon sala, menaye. Émission on a dans le bar. Ata mobile ya balingai bina ngake. Oui. Na le bar. Tibo lo barango. Tezela tibo ngana bo bango te ngana ngaya ko la fia 19 ta couleur vert. Donc il va noir, va bleu, va vert. Nga au montant na lo barango biro ezaki. On comprend. Et ça veut dire que au moni penzo ke boyo ke beto ke boyo ke beta. Papa. Bon so lelo olingi oza ngaza baninga te. Baninga na ngaya baliki na. So siko na komi na muninga mwaza muyibi na batelo kwa na defendaka ifo na zalaka na ipoza muninga nga muyibi ba ata liboko etambuso mabeto loko mabeba sa nini kata yango na ba bina file donc yango na ibiso so na longwe koza na bina file un protocole l'église. Merci Liliane na kangia ngoa le za le 15 décembre. OK. Wana bana ipsio okanga mo makasi. Donc na ina isaka na batonio surtout vraiment merci beaucoup à mon président full boss bien affilé Grandeta 1000 fois patron 1000 fois bailleur Arnaud Wambi l'homme selon le cœur du président bien affilé Kubuna Tempo chef Yann na ina lobake bolamu oyo saliba musicien vraiment Tamboula Masusu, mais j'informe à tout le monde. Bah, oh, bah, yoraki ko bah l'autre est là, bah, kende pour bah na mindo bah na moté. Bah, zongna bah petit valise na bango, pour bah ça neto, bah ngo kuna bah yoka koto pe fimbo dans des tapis à couli. Bah musicien na baka, bah danseuse na baka, bah chanteuse na baka. Donc il a que si beaucoup de ça musala pour tant bino bo meko kola, ya kola, bo kola ya kola, bo kola ya ko makoko. Donc venir que vous mayele bota la nini photo ça là pour monument nina on s'attaka monument qui sens le monde va venir qui sens mais bien affilé je dis que bien était bien. OK, merci beaucoup Liliane Yagola. Question mon ko kara pour mana souki ça là yo vous répondre na ka vrai ou des infos ici Liliane Yagola azaba répondre na c'est qui ah
comme on a souka. Question Il faut Liliane Yagola ça impoli. Au côté de la répondre, pour la répondre question non bah oui ou non. Liliane Yagola nous autres la R UBO ça. Bon, on a répondre mais on répond à moi de façons. Dans un respect. Vrai ou faux, Liliane Yagola ça impoli. T'es un respect, Pauline de la coma pour la bine filée. Ok, merci beaucoup Liliane Yagola pour la salutation parce que tu chité na biso. A boy no lobazo ebeleki. Question zalega ya ngona ya suka. Vrai ou faux Liliane na impoli. Liliane no pesi biso réponse malamu te. On appelle ça. Naza impoli ma casse pas wa ma bine filée. Liliane Yagola a impoli. C'est sa réponse. Té. Naza impoli ma casse pas wa ma bine filée. On a une famille. Respect. Ok, merci beaucoup. Un peu de salutations. Vraiment, je salue d'abord toute ma famille Chipamba en direct de quelque part. Babi 6e du Nord, Mwanza Junior, mon beau-frère. Naboraki déjà ma patron et Bandeli. Nalubaki JP Elek, Nteka Lobo. Jean-Paul Motemaya, Daniela Nteka en direct de Paris, le patron d'électricité à Paris. Ils ont été solo, compagnie Benaye. Ali Jabir, Mokondi, Motomoko bien, le patron, bien. Bien, ils ont passé pour mon Congolais à Kemboka Moroboé, à sa compagnie. C'est pas facile, hein. C'est quoi Bayanga, Wana mon beau-frère à moi, Motemaya, Joël Mengi, ma petite soeur propre. Babi kuna dans l'hôtel du fleuve Tomoni, Élysée Mingi na mo kondi à ma kofi. Je salue ma maman chérie Babi Jeannette Kabedi. Solingo eba li solo corona ndeni no ya poeba la cadette de la famille Mingi na Babi Marlène la fille à Taylor Vanda me Fanda. S. Je salue toutes les gens que même moi si on attendait les putains à Cape Town, Virginie Mampiti. Je salue toute la famille Malobo en direct de l'Afrique du Sud. Na Pessi Mbote na Yemei Kati Moïse le Mosé Un grand merci à toi, Cathy Moïse, l'homme des yeux blancs. De la part de Liliane Yagola, Bayoka douleur et Betali Bende Tomboa, même Maté Katana, vraiment groupe Mobimba, Pessibino Mbote, maître disque, DJ Panther, toute la famille formidable, je vous salue, Papa Lopango, en direct de Luanda Boza, tellement ébélé. Le grand patron de Suède de Babi, Guillet Omelonga. Les grands gérants. Kabeka Benge, les triple P. Motema ya Binji, la Aurélie, en direct de Paris. Chimley Maurice, mon yaya chéri, Babi Betarara à musique. Elle chante, la fille est née de la famille Chipamba. Sylvie Mwanza, Mwana Tsuka. Merci beaucoup. Merci Balobi qui est Liliane Yagola, Romaye, Torola, la Sotolandi. Un grand merci à toi, Christian Malo. Derrière des caméras, et grand merci à toi, grand merci à l'équipe technique de Récit TV Balobi qui est trop fier de vous parce que nous sommes qui na film. Je sais que vous êtes nombreux à Kolanda Biso na partie à 100% star de Makambo émission et Kangi Ozope Samakambo avec votre humble serviteur Hassan Mouma Jilov l'international. Donc merci beaucoup, je vous love. S'abonnez-vous massivement. Si tu as besoin de me contacter, Liliane, tu n'as pas passé ton numéro? Ok, maintenant tu peux passer. Na pesite po bolinganga o abikoluka mwasi o to luka bote. Na pesika po bo finganga na kitinga pe na game polia bina filé on a rango na répondre bino. Mon numéro est 097 plus 243 plus 243 97 36 20 823. Okay. Plus 243 090 73 93 926. Ok, merci beaucoup. Si tu as besoin de me contacter, contactez-moi sur plus 243 81 41 78 007. Plus 243 81 41 78 007. Si tu as besoin de m'écrire, écris-moi. En tout cas, désolé, j'aime pas ça. Si tu as besoin de me contacter, contactez-moi. Contactez-moi sur plus. Écris-moi sur WhatsApp. C'est mon numéro WhatsApp, c'est ça que je suis donné. Et écrivez-moi aussi sur Facebook. Je suis Hassan J. Mboma. Hassan J. Mboma. Mon page est Hassan Mboma International. Je suis là devant vous. Je vous demande s'abonnez-vous massivement. S'abonnez-vous massivement, en tout cas sur notre chaîne Récit TV. Je vous aime trop. Restez toujours branchés. Bye.